Pardon, toi tu gagnes là. Sécurité, merci de fermer le cercle. Alors très rapidement, nous allons ouvrir un court mystère pour Papa Bosco.
Sécurité. Est-ce qu'on peut vider la chapelle César? Nous voulons que le safety soit visible. S'il vous plaît, que chacun regagne sa place. Sécurité. Mesdames, messieurs, chers membres de famille, chers amis et connaissances, chers titres de qualité respectifs, nous vous saluons une fois de plus et solennellement vous disons merci pour votre présence en ce lieu. Merci d'être là pour prendre part à cette cérémonie organisée pour en mémoire de papa et Bosco. Très rapidement, je m'en vais vous donner s'exprimer pour l'une de ces obsèques. Nous allons de prime abord commencer par le prière d'ouverture. Et cette prière sera suivie d'une courte présentation qui sont pour nous de rendre gloire à notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, maître des temps et des circonstances que vous avez donné à Bosco et c'est sur moi-même. J'ai décidé de répondre à sa félicité éternelle sans serviteur. Ce sera une série de témoignages et donc nous aurons besoin de 3 témoignages. Si vous désirez bien sûr témoigner, n'hésitez pas d'avancer dans le son pour vous faire enregistrer. Et après le témoignage, nous passerons directement à la cérémonie du dépôt de jarre de fleurs qui sera suivie du recueillement. Après le recueillement, mot de remerciement, puis lever du corps. Sans vie de notre papa direction Nécropole 2, appelé Bande des Consolations, c'est-à-dire nous allons nous retrouver tous à l'espace Inga à Bandal pour partager un petit verre en mémoire de papa Bosco. Sans transition, nous allons inviter l'homme des dieux, l'apôtre Amachia, qui va avancer pour nous introduire dans la prière. Il va également nous exhorter, il va profiter de ces quelques minutes que nous allons lui octroyer. Prier pour la famille ainsi que la veuve. Apôtre Amachia, vous avez 15 minutes. okozala en forme nokufi oyebisa moko ayebisinga apôtre pa Bosco akufi ngana abi wi akufi abi akufi na makasi ne nyonso donc veut dire azalaki makasi makufi mais soki ozo croire que po yo ndimela Yesu il faut lemba, il faut bandobela, il faut se sentir faible ozomikosa parce que liwa eyaka à tout moment okobela pete okufi. C'est pourquoi tant ozoyoka liloba nzambe ko reporter date ya kondimela Yesu te bien aimé lobi eza yo te ko betela ngotolo te lobi eza nzambe. Donc veut dire papa na biso nga babenga na 15h singa apôtre papa kwei ke sambela maintenant komi awa en hôpital ba oyebisanga kota otala papa ya suka po bakotie na mort mituni to sa ba blague to ezanini parce que na papa tozala masolo to solo là tozala ba projet tozala ki nango mais nyonso wana oyebi ke ba projet zaki ya biso mais nzamba sali o ya lingi donc pour dire que qu'on calcule vite par rapport à pensée na yo. Bible sur le personne n'est maître de son souffle de vie pour le retenir. On coupe à tout moment. Mais si on coupe les lots, namabe, aucun allié de tourment. Et puis qu'on a aucun zélali fait l'eau. Et ça c'est aucun allié de tourment. Titan ou Moroboé, bako délibéré aucun lot là. Aucun lien de tourment, aucun zélali fait l'eau. Zamba Pambola.
C'est pourquoi rachetez le temps car les jours sont mauvais. So kufi lelo na mabe oza na place au week-end. Au moment où on va balayer des tourments. Na sabela carré dentaire a tombola loboko s'il vous plaît. So belaka carré dentaire tombola loboko. Nzamba pambola yo. Au moment passe à carré dentaire na butu moko. Eza bien. Moi ça va multiplier en fois 100. Et kokani ka na passe à lier des tourments te. Parce que carré dentaire o melaki sur permis. Mais lié des tourments repos exaté. Et puis jour hier soir roya, au long lié des tourments, auquel il fait l'eau. Au moins il fait l'eau. Attends que je moto mi 4 fois 100 millions. Et qu'on a n'a pas ça lui fait l'eau. Non non qu'on fait dans 30 secondes dans moto mi 4 30 secondes au coca. Bon sugo vie mobimba na li fait l'eau. Moi écoute au Congo ko quitter. 5 ans. Et bien là boy. Souffrance à 5 ans pour te lire à ta lipa. Bon, est-ce qu'on lit des tourments? L'homme riche à l'objet, Père Abraham, Yébisa pauvre Lazare, Atata Moussabina Maï, Atangi Selangana Lolem, Abi, Bisona Bino Boyo Kaneza la raté. Donc, Kuna Ozana droit à bonheur à ta mon côté, bien aimé se repentir. Maté et Sili Nangona, il y a ensemble la bonne famille. Tout ça, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. La ligne na bonne de la bonne famille. Famille bako poussana, tout semble la bonne bango. Bible soloba, l'homme est la tête de la femme comme Christ est le pour l'église. Alléluia. Donc je dis, mon bal azamutu yandako. Azamutu ya moi aussi. Et ce qui moutou yandako elongwe. Bien aimé, on ndako comme une insécurité. Ce qui mou les bêtis, partout ba koyepe ko pola. Alléluia. C'est le rephoto éternel. On a sambela pona bana, on a sambela pe pona veuve. Alors 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39. On l'accepte ça lié aussi longtemps mobile a ça en vie. Et ceux qui mobile a koufi, moi ça comme libre. Alléluia. Alors Jésus a lobby par Isaïe, a lobby l'esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, pour rendre les opprimés. Oui, souci n'a mingi pour la Babosco. Dernièrement, on a eu moi 10 jours à sec. Pendant 10 jours, nous avons liaté, nous avons mélaté, nous avons prié. Maintenant, on a commis, nous avons fait la peuple n'a pas Babosco. Nous avons fait la yambaïnga. Les aïgas sont maman Olamba, ça t'a retard mouké. Apôtre Folia, nous allons éviter que nous autres bien été. Il y a bien on est là tombé maintenant apôtre l'hôpital. Parce que 10 jours à sec, qu'est-ce que Bilo Baka t'es bien? Dans souvenir, on attend notre tigre nango. Ils ont moi pas si ming, ils ont la de la main de près. Ils ont la de la main de près. Puis avant de voyager là que j'ai nous ana, avec la porte sur que yo zongi, na voyé église, na ozela yo. Alors l'on propose, Dieu dispose. On a beaucoup poussana, on a beaucoup ensemble la bonne abandonnance. Nous avons encore l'Apocalypse chapitre 9, verset 4. Il fallait pas détruire mon kili. Et même si on sauterait, son mouton a un cimetière, spirituellement, Allah taille, je pense que vous avez témoin. Bible le bio to kangi na se et kanga melikolo. Il y a ça mouton même nature que biso. A kangambula pendant 3 ans et 6 mois. Je pense que on a lobby. Na mona bando qui peut la rabateti. De ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aménage pas mola bango de génération en génération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yesus ensemble Amen. Si on a prié pour la maman, on a beaucoup zonga.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça à cause de ton onction sur moi. Je rendre ma génie libre. Ça me grâce la miséricorde na yo et ça likolo na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na tombe lieu sur la vie na ye. Na rendre ye libre na relation ya ye na Papa Bosco. Parce que Papa Bosco a koufi, Bible zoloba relation exacte entre biso na bakufi. Mutu moko te alata nzoto na ye pour aya ko détruire vie ya mame Génie. Pour aya ko bimela même bana na ye. Pour a utiliser même ye na makambo mabe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zamba bomoi, zamba bilembo. Nazo anéantir malédiction dans son likolo na ye. À cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Yesus ensemble botika ensemble. Na pamboli via mame Génie, na pamboli destin na ye, na pamboli reste ata na ye na se na moi. Sambo tambola kananga tambola na ye na ba na ye lolenge wana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mutu moko te ya ténèbres a utiliser le oyo akomeka kokende po utiliser bembe oyo ka esika sa akangama azala détruit asika na moto nayebi ke Moïse awelela ebembe plutôt Satan awelela ebembe ya Moïse na baange. Satan tikala ozala le plus fort te baange bazwaki yango moto moko te akokoboto le bembo mutu aténèbre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Azotia elembo makila esika ya kozala motu moko te akokosima motu moko te autilize. Zamba pambola zamba mona. Je pense que la prédication est claire. C'est la repentance. Je pense que Yomutolandinga, il est temps pour se repentir aux hommes de sa vie et pas Jésus. Alléluia. Je pense qu'il te dit que vous avez 10 ans vie. Oko kufale l'autre lobby. Samba pambola yo. Samba pambola yo. Yo mutoki prédication oyo zambe apambola yo makasi. Amen. Nous disons merci à l'apôtre Amachia pour l'exhortation. Nous allons changer de chapitre. Passer à présent à la biographie d'une manière courte et de maman Amba Ilunga en vie. Née dans une famille nombreuse, c'est-à-dire dans une famille de 10 enfants, Papa Bosco était marié à Madame Eugénie Mboli et père de 5 enfants. Nous notons également que parmi les 5 enfants, il y a un qui nous a aussi précédé dans l'au-delà. Il était agronome de formation et il était aussi footballeur ou joueur, si vous voulez. Il avait évolué au sein de l'équipe Sozacom, c'était en 1979. Puis, une autre équipe, il s'agissait bien sûr de l'association Matongé, c'était en 1982. Il travaillait aussi à la GECAMIN. Jusqu'en 2016, il avait pris sa retraite. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire en quelques lignes s'agissant de la biographie de notre papa. Et donc on va quitter la biographie pour inviter à présent Précieux qui va avancer, prononcer le mot de tout le petit-fils de Papa Bosco. Précieux et où? Précieux, avance. Si j'ai demandé aux proches de Papa Bosco de les décrire, bien évidemment, ils diront qu'il était strict et colérique. Oui, notre grand-père était
n'était pas hypocrite. Oui, notre grand-père était strict. Mais croyez-moi, c'était la seule personne que je connaissais capable de dégager de paroles, de vie et de connaissances en étant fâché. Alors, laissez-moi vous faire une petite confidence sur mon grand-père. Il a été longtemps en bras de fer avec son ex-compagnie. Croyez-moi, en 7 ans, il a été recalé plusieurs fois. Mais aucun jour, il a baissé les bras. Vous pouvez ou ne pas considérer ce que je venais de dire tout à l'heure, mais retenez une chose sur mon grand-père. Parce qu'il a aimé sa famille, sa femme, ses enfants et nous, ses petits-fils. Tel était notre grand-père. Les mots ne peuvent décrire son impact dans nos vies, mais nous remercions l'Éternel de nous les avoir. Nous remercions l'Éternel de l'avoir envoyé vers nous. Et nous demandons à Dieu d'accueillir nos prières et que son nom repose en paix. Merci. Merci précieux. C'était là, madame, messieurs, le mot de petit-fils, de petite-fille. Nous allons passer à présent au témoignage. J'ai invité madame Mbomboko, madame Mbomboko qui va avancer pour son témoignage. Si vous désirez également témoigner pour honorer la mémoire de Papa Bosco, n'hésitez pas d'avancer déjà parce que sont maintenant là le témoignage. Est-ce qu'on peut encourager madame Mbomboko qui avance, s'il vous plaît? Alléluia. Pour témoigner pour la Papa Bosco. Pour la maman Pélagie. Pour la maman Pélagie. Bien ce soir la bengue maman génie azala na téléphone té ayamba téléphone té mutayamba téléphone Papa Bosco atana na musala atana za peye mutayamba téléphone tokoti modindo ko solola azoyebisanga mama José eloko esanga pasi mbongo na ngai ekangama na jekamili ti lelo bafuta ngai te eyebise Papa Bosco toyeba ina retard DG Oya Zalaki na Jekamili, grand frère Nangaï. Grand frère Nangaï. Ceux qui ont lié Bakinga avant, deux hommes bon. Azalé Soga yé avant d'hôtel du fleuve, on va dire qu'on a partagé là et tous solo. Ce qu'on a fait avant, on deux hommes bon. Aïe, maman José, donc ça n'a pas si cacaïwan. Après, je pense que je suis malade. Ils ont attendu à peine du téléphone, l'air nyoso. Ma José, ma mère j'ai nazati, aza liberté, aza ba broderie, aza biloko nyoso mais soka yé. Na oyebisa yo bengi. O vanda pe bomo na rappeler yo. Azu téléphone a pesi ma mère j'ai dit ma José ba do bengo bataka na zoai. Après koyeba na wana tongo moko boye na habité. Na uti musala 15 heures na bifika ke départ na bango. Na ke pa na bango na kasavu, na yeba enda kote na temi na moto, azo kidenga. Là, on combien par la c'est peli, le quoi to bon na déjà beto sola ka na téléphone. Ayambinga le quoi to yebana. A continent ndaku, ayisi ba meje ni tout ba Josa Omelani. Ngap na Omelani ken. Abimbi sambo wa pesi ba meje ni abiso bele 4 ne ken bala moko yena yi. Ayinga ne ken ba chelinga wana. Ndak ba chelinga ba meje ni a discuter na mutu mo azaina ba ka lo ba isomba 5 sombi 4 ndeli. Qui c'est la maman José? On va avoir un bolingo. Des places à mon équipe bolingo, à Papa Bosco. Même si Papa Bosco a été dans un peu ce témoignage. Azalaki atana ozawa puis na obenga. Yé comme ton yamba téléphone. Yé bouton yo tiki na un message. Ce qui a passé un message t'es atana pourquoi? Avant la obenga na téléphone na maman José. Ma mère géniale. Benga ina numéro na. Na
ala mai na biso pa Bosco. Eza bolingo ya izaki ya bato nde yango tondi yako tokende kotika ye na ndako na ye oyo ya Félix oyo nzambe akokisaka ye na jour akomona yango mais akopesi bana batikala bamona direction yango na sepino merci mingi nzambe na batela bino nyonso boye kotala biso awa na présence ya Papa Bosco. Merci. Merci. Totikali na témoignage moko Yasuka nanya kuiko pusana. Avant de passer à autre chose, apparemment il n'y a plus de témoignages. Et donc on va directement passer à la cérémonie du dépôt de jarre de fleurs qui sera suivie du recueillement. Sobrement, nous allons commencer par inviter l'honorable Magloire Kabemba qui va avancer pour s'incliner devant la dépouille mortelle de Papa Bosco. Nous invitons à présent le club de marcheurs au Club des Grands qui vont avancer également avec leur jarre de fleurs. Club de marcheurs, Club des Grands, merci à vous d'avancer un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Club de marcheurs, avancez. Se prépare le groupe Sunark du président Caleb Sinark. Merci à vous d'avancer. Groupe Sinark, merci à vous d'avancer. Nous invitons la délégation de l'ONG DDK, ONG DDK, merci d'avancer. ONG DDK, avancez. Nous invitons la délégation de TD TV de Dinana Lagos. TD TV de Dinana Lagos. Merci d'avancer. ONG DDK, avancez rapidement s'il vous plaît. DD TV de Dinana Lagos. Merci à vous d'avancer. Se prépare pour avancer. Allez-y, avancez. Les amis de Papa Bosco sur les amis de Opala à Kassavougou. Les amis de Kassavougou Opala. Les amis de Papa Bosco, ses amis de Kassavougou sur Opala. Toute la délégation ici présente prie à vous d'avancer. Les amis de Kassavougou Opala, avancez. Merci à vous d'avancer aussi.
Jésus. Kotika ngaite. Nous invitons le président Mishka, marché central, accompagné de toute sa délégation. Président Mishka, marché central, merci d'avancer. Se préparent les amis de Caïma, Bandal, les sœurs de Paris. Merci à vous d'avancer. Les amis de Caïma, Kinshasa, plus précisément à Bandal, et les amis de Caïma de Paris. Merci à vous d'avancer. Mekunga, Femi Manzolo, merci d'avancer. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika za bakotanga soki nakoma kosambela opekisanga na ye nakosanga nanga kosamozambe salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso Famille Mampuya, salelanga yeso avancez. Se prépare la famille oui, avancez aussi, famille les amis de l'Ubaki. Lokotanga Jésus. Kotika ngaite. Lokotanga yo. Les amis de l'Ubaki. Avancez un peu plus. De Poussani, Babokio, merci d'avancer Babokio, de Poussani. Babokio avancé. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika za balokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika za baswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo za basalelaka Sambe nazobindela azanzamba bosolo oyo naza koyembela Sambe nazoyembela azanzamba bosolo oyo naza koteya nalingi mobala oyo naye nakosaka libosa bozambe salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso
Kangela. Sécurité. Une lumière directrice pour toujours dans nos cœurs repose en paix. Même si vous êtes partis, votre amour, vos conseils perdiront pour toujours. Repose en paix, papa. On se souviendra toujours de vous comme d'un merveilleux père et d'un modèle. Repose en paix, papa. Votre message ou votre sagesse, pardon, votre rire et votre amour nous manqueront. Repose en paix, cher père. Repose en paix, cher père. Tu resteras toujours gravé dans nos cœurs. Et nos souvenirs resteront gravés dans nos cœurs. À la vie. Salela nga yeso
yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso unela nga yeso unela nga yeso yeso unela nga yeso yeso unela nga yo Senga 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 Nale bibi ya pesa makabela na senga senga Yesi mokoni niye batu bakolia pele sima na ngai Yesi mokoni niye batu bakolata pele sima na ngai Yesi mokoni niye batu bakovanda pele sima na ngai Nale bibi ya senga 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 Lokota ngai yeso yeso Mama, if Ipa. Love is crazy, love is for me. Na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabwe na kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo Papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais quand Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya Papa Moïse bikamwa ekoti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokaki kodélivre ngai te alors tangu nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima ba oyo batambola partout mpona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto José Baila nazosolaka na bana na ngai bana bado otindela ngai biloko na zasi biloko ezo okoma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengene bana batindaki
José Bahila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yemisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes balimero ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Bahila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukula yetu biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na zansi moko ya si ebokakazi siki kaka na ngambo ya za na tena baza continue JB Service akakuna ezali Angolais mérité. Angolais JB Service et pas les amis. Senga senga na le bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le bibi ya bisenga senga nsamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Sawa fako le sawa fako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo